napesi nano bandeko nyonso oyo bozali ba résistant na ba combattant na ba ancien de guerre oyo bazali ba soldat mapinga naye mwa moke napesi bato tumbo te pai boyingeli naye koyebisa bandeko ebele nasi nalekaka mingi en direct te omoni to changer tactique ya combat bandeko nazali ko regretter mingi na makambo eza koleka na kati ya RDC ezala ba politicien oyo ya Congo ezala banyangala kata oyo ya gouvernement oyo ya PPRD baza kosala bateatre na bateatre naye kobeta mingi na bandeko oyo ya biso toza kobunda bitumba elongo na bango na kata media bandeko général oyo akotobima wana soki général soki nani naza kotanga kotanga kombo na ye te parce peta général banda ba rwandais tuti oyo ya Hippolyte Kanambe banda bakota na armée na biso ba grade ezalaka te armée pe ezali te règlement militaire pe ezali te Congo ekoma ekunde ekoma zamba oyo babengi mo ekunde solo biso bino ekunde na lingala ekunde ezali zamba naye koyebisa bino lelo mpo boyeba yango général wana oyo autobima lelo mais il n'est pas militaire azali ni soldat namoni bandeko mosusu ba combattant bandeko mosusu ya ba journaliste ya ba diaspora boza kobima ya koloba o général wana azali moto a fidèle oyo avandaka na lac Mavale ezali 30 km ya ouais, ezali presque 30 km ya capitale so bobi lac Mavale te tokoexplike bino lac Mavale ezalaki place oyo ya bamindele dans l'époque ya Mobutu nda bakongolais mosusu aki cité moko bato bakovanda wana ezalaki bamindele na bakongolais na se nango tozalaki na motocross les vrais Quinois de naissance bayebi motocross oyo bana kosala na lac Mavale ebandaka kosala liboso na Kitsuka na Ngaliema bamemi yango ti na lac Mavale pai général wana oyo pai ayingeli bandeko omoni ntango boza koleka na media boza koloba toza koyoka bino biso ngai na bandeko na mapinga toyebi makambo tali minduki toyebi makambo stratégie ya minduki soki minduki ezalaki lelo meme ngai te bandeko nanga tuye mapinga bakokomande opération na kati ya Kisasa wana nalandi petit frère oyo ya journaliste azaka na Londres Katalai nangi nayebisa eloko moko boye Katalai landa ngai na bokebi nangi nayebisa eloko moko ntango Christian Malanga abimaki awa akangi bafoto na bachar de tir azwi asali bamontage na bachar de combat lokola azali wana asali bamontage na baavion bato bolobi nino Christian Malanga ake kolibere Congo nayebisaka bino Christian Malanga azali mafiose aza moto lokuta azali frappeur nalobaka na bino makambo ya Christian Malanga
yo journaliste oyo Katalai petit nanga na Londres okumisa Christian Malanga lelo na moni yo oza okumisa général wana lobi na lanyo na bokebi oza obaza na 7000 militaires na 30 km ya capitale na lac Mavale azala ba militaire 7000 militaires na landi bati mosusu azala 3000 militaires. Mais comment mutu azala ba militaire baye kokanga ye na ndaku na ye na résidence na ye na lac Mavale to moni même masasi ebetamite to moni même eloko mo ebetamite mutu oyo baye kokanga ye o azala minduki azala basoda na ye so 7000 ndenge bolobaki bamiso babi 3000 mais to moni baye kozwa ye na bapolisier. Est-ce que bofana na poto awa boyebi service ya policier oko coopérer na bakomando te oko tia titre moko na béret rouge te oko tia titre moko na infanterie te parce que infanterie béret rouge commando baza bata force terrestre béret rouge soit parachité à comme terrestre commando terrestre infanterie béret makayabu na kitona terrestre bozo mona te muto mo siko bake kokanga ye bakangi ye légère ni mutu moko te abeti ni masasi ni basoda na ye bamonani te bakongole ezali mawa mingi ya kokumisa mutu abimi. Est-ce que bokozoma yele te est-ce que bongo na bino kosala te bokozomisa bongo na liboso te mutu wana ni général baza bato baloko te mona afidèle elokota bato na balabala baye bakoma ba général lokola lokoni. Dans l'époque de Mobutu ba général bazaki 40 personnes te tozali sona dans l'époque de Mobutu qui sont à 20 général. Parce que général en bino ba général wana a libérer Congo o bato CDI ne bazala biso ba aider bandeko bola na bokepi mutu alinga osala coup d'état mutu alinga osala rébellion akoleka na TV5 te po abana kokwakola abana koloba bozomona ngote ezali ba jeune na bango na Hippolyte Kanambe ba jeune na bango abibisa ti bakebele o abisaki na balabala bomona ki jour hier kosala meeting na ye apesi Kabila 5 jours faut quitter pouvoir donc baki na transition aloba yango sikoyo bato babaki fulu wana ya bato baza bato église là il est pasteur ba pasteur à 666 ba diable sont de Satan nombre ya bise na lac Mavale au bino gangi azala 7000 personnes wana petit na Londres journaliste ceux qui Katalai sikoyo oloba yango lobi na lagi na bokebi sikoyo bake kokanga ye na résidence na ye 7000 hommes oyo babima oyo azaina ya basoda obino bobengaki 7000 hommes boyebi yango ezali combien de bataillons ya basoda boyebi yango te mais baye kokanga ye na bapolisier ni basoda na ye obino beki 7000 siko 7000 oyo bino bolobaki lelo tomoni 7000 personnes wana te omoni na komba to bunda
tobandi ko comprendre belé boza osala ba rwandais musala sans boyeba yango bokozo be formation moko mutu moko aza na kin azane mutu a PPRD okomona bengi yo omoni eza boye yo leki na media sans information bani kopesa yango ndeko omoni ngai ne nazali awa nazali bien formé ngai mutu akomanipule ngai azali te général wana ayaki na fidèle aza katangé il est même pas même quinois botula ngana tula mino yano ndako ya kola na 30 km ya Kinshasa na lac ma vallée muta pese ndako wana ye Hippolyte Kanambe yeli muta pese ndako wana o ezala ba piscine na kata zamba wana na lac ma vallée siko bo bimi bo zali ko komisa mutu oyo bino boyebi yete congolais tozala batu tozonga batu siko ye azana force obino lobaki azana 7000 militaires bamisu babia na 3000 militaires baye ko kanga ye kutu na journée moko bakangi ye ni masase ebetami te ndi eloko moko te police mutako kozwa ye soki ye azalaki général ne boza bo CDE atindi ye akende kolibere Congo siko bamilitaire na 700 militaires plus que bamisu babi 3000 militaires. Est-ce que basoda wana baye kozwa ye toyoki coup de balle te toyoki coup eloko moko te policier mutako kozwa ye parce que yaki bien armé Hippolyte Kanambe oyo baboto ba jardinier aningaka tinda basoda nde bakende kozwa ye bana ya mura mais atindi ba police nde ba kozwa ye soki na de mutuka pamba zuye bakena ye ozo mona te nyoso wana ezali ba tactique ya nguna obiso benga o tactique ezali ba tactique ya Hippolyte Kanambe boyi baka Hippolyte Kanambe azali soda azali civilité alobaki na biso clair babete masasi na mutu akokufa akotika pouvoir te mais toyebi Congo eza ye te akobima na mabele wana occupation ekosila ezali mabele ya bakoko na biso eza ya bango te mais les gens boza koyeba eloko moko te boza gauche droite kaka soki nayebi te soki bozwaka na ba YouTube na bino boza na besoin bosala koloba po YouTube efutaka bino bokoloba n'importe quoi boza koyena masonge ya lokuta boza kobuka lokuta na kati ya media surtout petit nanga Londres Katalai Shekina naza kobenu matoyi petit tika be formation lokuta ozala masonge belé lobi oleki aza na 7000 militaires siko 7000 militaires bake okange na 30 km ya Congo la lac ma vallée na ba policier sambana ya mura sama militaire bake okanga ye bato bake okange ba policier bazwe bake na ye osomona te ezali bakope ya Hippolyte Kanambe toboyi élection mosengo abimaki awa te alobi na biso na bini toke na transition sa Kanambe lobi na toko mosengo abandon aboyi na ye bakamba transition babomisa kutu petit na biso nani Rossi Chimanga ya ofele babomisi bandeko na biso memi na kati ya Équateur ya ofele na Kasai ya ofele na Goma ya ofele na base ya ofele bamosengo wana ni bozali wana boyebaka yango
Congo eza ba kokola ba mama na binote ba scenario bozo ko sala biloko bino bozo ko sala boko futa yango un jour Congolais to la muka ezali pasi est-ce que CDU bo ganga wana mais biso zana CDU wana etali bisote tout ça na tina nango ete bon soki bino bozo kolanda eloko moko na biso bino lelo boyebi Hippolyte Kanambe azali Rwandais tuti oyo ba placer na mboko na biso eza ba occidentaux nani na bete eloko moko lelo po comprendre ngo oyo ba tcheki eza ba occidentaux boyebaka te Hippolyte Kanambe afutaka bien mauvais payeur oyo eza kofuta ba occidentaux lelo atika na Congo na kobeta eloko moko boye boyebi lisuba président lisuba ya Brazzaville tangu lisuba ba français ba bengi ye po bazwa intérêt ya pétrole koleka bana ya mboka lisuba aboya yango mais lokola mindele bali na besoin kolongola lisuba bake kokopere na Edouard Dos Santos Edouard Dos Santos aye kopuye Sassou Nguesso oyo babeta balance koketi tina Brazza babengana lisuba baye kotia Sassou Nguesso po asala intérêt ya ba occidentaux ba français. Est-ce que bino zo comprendre nango te to côté na mindele te to vana na poto biso mo to compter na peuple na biso congolais to compter to bengana Hippolyte Kanambe mwana tsembi tangu ya baki Hippolyte Kanambe ngine babote ba jardinier aza Rwandais tuti chauffeur de phare po bakanga mwana tsembi esalaki presque 2 semaines ou 3 semaines batouré résidence na ye bato église bazaka na kati baliaka te babimaka te ti bake kokote na force bake kokanga ye bomonaki yango te siko moto oyo général oyo soki kapende soki nani wana soki kapende soki nani nazala ta kotanga kombo na ye te parce que moi je connais pas c'est un général te aza na ye général te ayaki na fidèle bazo bagrade bapesa bato nde tomoni mpe bakombate ebele na kati ya poto il est programme il est général il est capitaine il est colonel il est bango mo bapesa bagrade na bango na ndenge ya botambululu na ndenge ya botaba ndenge c'est la même chose na afidèle bazali formé wapi mais ba général Kayumba nyonso wana oya demiap baza formé te baya na afidèle balokota bona bandako na bango basuka munduki balakise babeta ayena ye papa kamate peta général bapesi ye bandeko solo na yeko loba na ndingi bino ba congolais mais bozala motema moto te motema moto ekomema biso na kata kombati soki muta bimi kaka boyebi ye te bokomi kopesa bagrade ndenge na ndenge bokomi kokumisa ye ndenge na ndenge mabe ya bacongolais fo botika eloko wana bato boleki na media yakatumba soki oyo abimaki na soki yakatumba abimaki na Kivu kuna abimi kuna akolibere mboka boyokaki ye bola na Chibangu apesaki Hippolyte Kanambe oyo boto ba jardinier 45 jours atika pouvoir 45 jours adoki o Chibangu pe bakangi ye ba stratégie na Kisasa. Est-ce que bozo ko comprendre nango te tokoloba na bino na matoyi ou tokoloba bino na mouti na bino est-ce que bozo ko comprendre nango te bandeko tozala batu et c'est très sûr muta bimi alobi ale bonu so ba bande vidéo o mutu na zali boye bandeko na moni pe batu mususu le baba combattant o to pesa élection chance pour batu ba ke élection to pesa ba opposer chance
nani yango amonaki te na 2006 résistance na 2006 ezalaka te na poto ntango Jean-Pierre Memba baza konongwana na Hippolyte Kanambe okende maboto bajardinier toza kolanda ba TV5 ba France 24 toza kotala na biso Bemba bibisi basole bani kopeta masasi pendant 3 jours bakanga Congo basengi Sassou Nguesso fungula porte basole à phase bakota Sassou Nguesso a bloqué porte pour la nini ezaki baoccidentaux. Est-ce que vous comprenez dans votre vous comprenez dans quoi au général on a bimi c'était un ventrier tel li boumoa za nango ba ventre za nango eza ko kimambang siko bilo ko bimi na média lelo bo komisi ya o azana 3000 militaires o azana 7000 militaires siko 7000 militaires ango bake ko joyer ni résistance moko salamate ni massa se betamate pour ba protéger ezali je ya Hippolyte Kanambe na ye azali muto boyite aza muto infidèle et c'est infidèle bango de bakile ba Rwandais général wana nyangala kata wala mumbafu wana na kobisa bilo général wana oya bimi abebenga na Kabila ake na transition après 5 jours tangu Laurent Kabila kufaki ba occidentaux ba bomaye ye azaki général na ye o ba pesa ba grade na ye wana kwanga na makayabu ayeba ki Hippolyte Kanambe ki ba boto ba général rwandais bananu batika ye lelo akoma président de la République à Congo eza ba fidèle parce que tout le général nyoso wana batu tout ba kina fidèle wana na ba di kapend bango tout ba yeba ki bien Hippolyte Kanambe c'était rwandais touti oyo Kabila banako koluma mama na ye abanako bimana mama na ye Kabila yeko mema ye na kati ya Congo ye mutabota gede ye abota yete aza ni congolais ni mama ni papa boyebi yango mais congolais faut botelema bozala bo moko elongo bani soki toza moko te toza koyokana te toza la division tokobunda bitumba jamais biso to tokotaki na armée to baito po lekolo to tokendaki bitumba ya 80 jours tokendaki bitumba ya Kolwezi tokendaki bitumba moba 1 moba 2 biso ba soda tozalaki obebo moko tozalaki batu moko même général wana azali général Seta à cause du général na Kanchati, à cause du général na Kitona, na Mbanzangungu, même à Outi na Kasapakuna boye, même na commandant de chocs na Kisangani, tant ba pesi bateau de commandement a commandé ba soldat tout. Oh baza aucune opération, beaucoup tout ça y longo bani. Et l'autre ko sa na combat. Sentiment de l'équipe sur la carte combat. Oh bongai, bozo koyela ba fausse information. Mutu moko za na kina ko benga yo. Apesi information moko ya lokuta oye ko lekelo na media. Siko binu ba boganga kit. Azana 3000 militaires. 3000 militaires amo siko ba ko kangaye ni résistance. Bandeko tout le monde à Brazzaville, hein? Tout le monde à Momoké. Tant que ça soit ça qui, à ça qui vote naïe à Trichaki, et ça qui n'a général beaucoup ça qui contre yé. Mais tant que ça soit soit général wana a délogé à Kangaye. Tant que général wana, bomona qui, tant que tini hélicoptère, a tini ba sola naïe. Ba soda général wana ba peta nanga masasi mais le rôle général wana zaki na force té ti Sassou Nguesso ba soda Sassou Nguesso ba maîtriser qui ba kanga ki général wana
siko bino général boza kokumisa wana o CDU atindi ye za bangolais batindi ye tout ça moto akosimba ye aza te azali sodi botika lokuta. Est-ce que Hippolyte Kanambe aza rwandais oye une occupation atika basoda wana baya kolongo na pouvoir pas général wana bazana 30 km ya ville ya Kisasa na lac Mavale pour que ne bazayi atika ye wana ezali ba scénario o bango bazali kosala pour élection kozala te botala motu na bino ba o ba pesi ba 100 000 na bango wana ezali ba mbongo na bango te ezali mbongo ya Hippolyte Kanambe parce que bango ba yebi élection kozala te bazu ba pesi ba 100 000 na bango lelo tokoyo wango ba tutele musu fo ba lola na liste ya élection bozo mona oteza ba cinéma et ça ba cinéma Bemba za na force soute Bemba za na force tango azaki ba solo na ye tango azaki na ba solo na ye oya phase na bandeko na biso oya foma ibo en Équateur ezala mu Congo ezala mu Ngala ezala mu Swahili ezala Katange ezala mu tabando oya foma ka bango azaki na force na minute oyo même Japer même azana force ya mindukite Kanambe azana ta robanga ete même akendaki kino na Kanambe robanga ete po azana na force te azana leloko moko te oya kobanga na ye eza ko la général wana ese bino général wana wa bimi lelo boye bakaye combien de bateaux ba bimi lelo eza la petite sœur mo na Belgique tano ba Christian Malanga wa bateau les commandos azako même sa cop azala minduki azala ba chef de combat lelo Christian Malanga il est où il est disparaître à disparaître lelo na monde mobimba ko mona sauté o moni va disparaître en parce que ayaki mingi na lokuta nga nazali muta Sokoto nazali muta ya minduki mais nakoko leka pona na kosa peuple congolais te parce que Salomon naso yebinga bien nakata mikila poto tobuka ka lokuta te Proverbe 30-30 yebinga bien tant tozaki batoyo nakata poto tozo sa lisano yebinga bien mais nabuka ka lokuta te na yaka pona se vanter nakata combattre soko lelo to telemi biso nyoso lelo to telemi pona kati ya kobunda mabele ya Congo botika ne lokuta botika ko la sima ya IDPS sima ya Bemba ya MLC ba parti sima ya Fayulu sima ya Palu to boyi eloko wana parce que bazako yana mamalo kute belé Bobi mo shobolo bat Bobi mo boloba na bien na nina pese exemple moko boye bi yango obi mwasi soki azana zemi e bandi sika pourquoi bomba zemi na ye pourquoi bomba zemi na ye azako bomba zemi ne poza muke po bandoki na mitema mabe bako mona libumu tina mwasi abomba zemi na ye to komi munene bato ser wana azana zemi ezaka ndengo wana ye azana besoin longola Kanambe na pouvoir azana besoin sa la rébellion ya kobengana occupation ozako leka na TV5 soki TV5 obandi koloba biloba parce que za muto bachaki mai na monoko aloba ba osale loko moko te eza ba cope na bango o baza ko sala eza ba scénario na bango baza ko sala mais boye baka yango Congo ekoza libéré soki bozala bola ninga na bokebi
Mobutu a 32 ans de pouvoir. Peuple congolais lelaki. Ba mama ba leli. Ba mama ba lobby. Batu ba lobby. Mais jour ngongo ekokaki. Mobutu a matin avion. Ndakune ya Kanchachi. Ba pied yango. Ndakune Guadolite. Ba pied yango boyebi yango. Bolenango ba télévision. Et loko zana ngongo nango. Bateau besoin de soutenir l'occupation. Même il y a des combattants, il y a des résistants. Ah, on a poto. Besoin de soutenir Moïse Katumbi. Besoin de soutenir Félix Tshisekedi. Besoin de soutenir Bemba. Mais bateau wana balingi Congo te. Bazala mawa ba Congolais te. Baza ko sala pour l'intérêt ya occidentaux, baza ko sala pour l'intérêt ya mabongo na bango, batiki pays na occupation. Mais baye baka. Et loko za na ngongo nango, un jour tokotala bango na yeton. Tokotya bona cible, oyo ba koleka ba pendre bango, ba ko pendre bango. Mawe koleka te, mawa ekoluta te ndenge bazali wana. Ngai nazala bobangi te, nazala somo ya poto te, nazala somo mutu te. Naliaka na mbongo na ngai propre. Na bandeko mingi boza na poto, boza kolela ba mbongo na bino. Banyanga la kato le bakomi ba kolabo, il y a les combattants ba reta bakomi ba kolabo parce que bako baninga koluka vite, balingi misala te, nde bakoti kokumisa Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi na Hippolyte Kanamba ne babote ba jardinier baza batu moko Moïse Katumbi azaki vendeur ya Thomson Hippolyte Kanamba il est venu chez nous au Congo na baboti na ye ya ba jardinier il souvent bande ko musu boza na kati boyebi tangu lita bembo azako sala succès abimisi mombo dominé boyebi yango ezala batu mosusu mombo dominé ake kozwa bote ba soda ake kochango ba couleur ya mutuka na yo wana bopa mona bakanyo fimbu toyoko mona bayeko bimisa ba boti wana oyo ba jardinier erenyaki nestukas nasi boyebi yango na mombo dominé ba boti wana Hippolyte Kanamba yaka nango ezali ba boti ba papa na biso na ba koko na biso okeno bilanga osoki mbule beti balati yango pona poto ba ya yele ba boti na ba jardinier lelo a comme le président Congo lelo elle ba congolais bo ko puyer tanga ko comprenez mon émotion tant kriwana comprenez mon émotion yazara wapi azaki na Rwanda soki na Tanzanie yai ba Congo soto bito tolo bana bango même journaliste wa mukangalonzo aganga kawana aza soki Rwanda soki Rwanda soki Rwandais est-ce que bozo ko comprendre te tant ya ganga kawana aza ko ganga wana aza ko ganga est-ce que yé aza ko ganga wana est-ce que yé vraiment ninga azali wana azali congolais azali congolais te azan étranger baza ko sakana bino est-ce que bino ba congolais boko nimbaka mutokola batu mususu azali journaliste ya mukanga lonzo aye na ye wana abandi koloba na ye abandi koloba après bino bozo accepter biloko tout oyo aza koloba wana ezalaka te ezali pasi mingi ya kolobela mingi bandeko ebele tozala bato oyo biso ezali bato ya service renseignement tozali bato ya service renseignement militaire tozala bandeko ebele oyo baza kobunda Congo na bosolo surtout Katala à Londres
naza kopesa mise en garde petit omoni oza na besoin yebana oza oya mingi na ba fausse information oyo yo oza koya nango oza koya mingi na ba fausse information oyo yo oza koya nango ezali mingi eza ba fausse information katalai oza koya nango nakobisa mingi na bandeko ebele soki naleki direct mpona ya koya kolobela bandeko na ngai omoni nga commando nazalaka mingi fier mpo nasalaki na armée nakoya mpona ekolo nasala baservice minene na age ya bojeunesse ngai le commando nasala na président de république nasala na kanchachi nasala na sarma nasala na GD epai ya bolosi na seneri bayebi ngai na ba esni bayebi ngai bagoga wana nyonso batenda wana nayebi bango dans l'époque ya maréchal nazalaki soda oyo azalaki teti na armée oyo abungi nga azali te ngai moko ntango tono tosala coup d'état ba haute trahison atteinte de sécurité de l'état Mobutu tobimaki na télévision to mpo toloba yango mutu alingi asala likambo jamais akokobima alo bango na public lelo toza bandeko ebele oyo boza kolanda nga lelo na bokebi soki lelo toza na beso tosala coup d'état lelo toza kosala programme tobana kobeta malala na kisasa tosala programme moko lelo na kati ya kongo wana tokoleka na media te mpo toya kotuta tolo tokosala boyi ezali kopesa monguna ayeba eloko bolingi kosala boyebaka barwandais wana oyo baza na occupation baza na service na bango ya renseignement meme na poto meme na media meme na kini baza na baservice na bango ya renseignement oyo baza kosuive bakongolais bakotaka na bazandu baza kokota na banganda mpo bayeba makambo bakongolais eloko nini balingi basala mpo babenga na occupation rwandais tuti na kati ya mboka na biso eloko na biso bino lelo clair so boyebaka yango te soko omoni moto abimi Chibangu major général soko général Chibangu so major Chibangu abimi alobi lobi boti lobi na ntongo baestrade ye akomi na keni boza komona yango te bato tu babimaka basukaka wapi tomoni peti oyo soki oyo azalaka na États-Unis wana ayawa bima pa oyo nazala minduka mi bato le bachade eti tosukine wapi congolais surtout bandeko oyo tobotami na bino na ntango ya Zaire bozali na bongo mingi plus que bato babotami na ntango Mobutu Kabila père akoti Hippolyte kana bakoti mutu na bino eza kosala te bongo na bino eza kosala te po soki bongo na bino bana kosala bono ko comprendre nana yebi te Etienne Tshisekedi azaki malfaiteur nana yebi te Etienne Tshisekedi azaki kolia place mona Mobutu Etienne Tshisekedi azaki kofungula champagne baza ko servir Etienne Tshisekedi na champagne na cuisinier ya Mobutu na verre ya Mobutu na résidence na ye bilimbo zo kosaka Mobutu anakotezi bapoison si bapoison bakotya na verre bapangosi yango na elamba omeli mpe champagne okufi pourquoi Mobutu abomaki ye te parce que ezalaki système parce que ezalaki ne mutu ya Mobutu ndenge bakosila to basalaki histoire na bango kobibise toza na opposant moko na Congo toki na opposant te tina suka na bomonaki baventure asali tokene élection wa est-ce que bino zo comprendre te na 2006 aloba na bemba nini o ngada na ko kotina bato IDPS ba puyo na 2000 ba puyo na
na 2006 qui serait d'abord yango. Après tout le monde on a 2011 yemoko leki akini kujitire mwana ndege to bebisi ba cacher si c'est là wana suka lele wana akufa na ye atika biso ba merde. Est-ce que vous en comprenez dans votre pourquoi Congolais zaraka wana soki muta bimika ka bopa allez beaucoup mo komisaye sans information. Mais tu pour la zanine pasteur a bibisi bandimi na ye ya église na ye na lac ma vallée na ye. Et ça on dit prophète 30 so ozali pe na kide ozala public na yo pe oro miso pe batu ebele lokola général wana pe olobi pe oza pe na armée na yo. Mais yo na yebi rosalela ngo te parce oza na associé à Congo mutu na ngai d'idée forme oza na associé à Congo omoni poto ezala mutu mususu avivre na poto mutu mususu vana na poto mais adresse na poto mais ye azaka ne mutu vana ne kisasa ya omoni babuzoba oyo nasi bandeko bele soto oloba boye tant toki na poto ya kala même musicien akosaka na d'idée forme te même musicien akosaka na tirer le commando te même musicien akosaka na mutu moko te na kata poto awa parce que biso to banako yamba bango to banako lesa bango lelo tango ba nouveau testament ba na poto samboul lelo mais ba petit ba fali pour pas comment koloba ba tutu ba comment koloba ba nyanga la ko to ba manda chante akomi ko bima komi koloba na ye parce que eza biso ne to tikili bango droit ya koloba wana mais na sepeli mingi na ba combattant ba résistant ne bo kanga batu wana bo pesa to pesa bango embargo mais eloko mo boye bango élection e kozala te toza be na besoin élection te toza be na besoin ya transition te devoir na biso tout boza kolanda ngai toza na besoin ya kopenga na ba Rwandais tuti na système na ba criminel oya bana mboka o bazali ba criminel ba association de malfaiteurs ba compagnie kitunga toza na besoin to kanga bango le maboko kanambe makamba CPI toza na ngote bemba utaki na CPI abimi na santé kitoko akondi na yete costume pe evandi na nzoto leta nga bimaki boyebi boloko poto ezali boloko oyo oza na télévision na yo oza kolia mbala na yo na kata boloko mais kanambe aza na sort na kata Congo te kanambe biso moko justice na biso ya ba congolais foto kanga Hippolyte Kanambe oyo ayaki na babote ba jardinier biso mo foto kanga Hippolyte Kanambe to juger ye na cour militaire na auditorat militaire ye to juger na cour militaire na auditorat militaire foto juger ba Rwandais wana ba criminel na ba ndeko so ba congolais ba criminel foto juger bango combat ezaki makasi combat ezaki bien combat ezaki makasi lelo namoni combat ezaki makasi combat ezaki makasi tala lelo ndenge banguna bakoteli biso lelo bino boza ko soutenir Moïse Katumbi boza ko soutenir Moïse Katumbi lelo boyebi maka Moïse Katumbi asala lelo mongo na bino propre oyo ya recherche na bino Moïse Katumbi Zambie chief azi mongo na bino akomi ko corrompre ba combattant na moni ko la nyangala kata oyo ya petit moko de kotanga komodi na France oza ko loba tout ça mais tongo moye ezalaka butu ezalaka tongo pe tanaka na lobi on a terme militaire moye ezalaka
butu ezalaka tongo pe eyingelaka. Mais un jour to libérer mabele Congo to komi na tongo moko boye ba Rwandais ba pakati mbangu bozala kondima Mobutu azaki homme fort azaki na même sécurité makasi. Mais tant peuple inaki ba soda pe ba yini ye to monaki malaboko armée pe ningaki yete Mobutu tambolaki malemba kendaki bandeko bozana poto payo zana poto mutazangi lipate mutazangi bière te mutazangi bile ya kolia te mais boza ko trahi mabele ya Congo omoni bato ba trahi mabele ya Congo baza ba Nouveau Testament ba vena o ba ina poto lobi na tongo bokazaki poto boye na retard na poto biso toyaki na tango toki na poto toyeba ninga kokosa mundele toyeba ninga kosaka na mundele bino boye sikoyo na poto boyebi ninga kokosa mundele te yango bokoki na bino te boke na bino na rythme koteyi mabele ya Congo epai ya ba opposant oyo bazali bokipa Bemba kosala eloko moko te aza so na armée te ezali na kopesa proverbe moko lelo ba congolais soki omoni nyoka soki omoni nyoka kufi na prince même mabele soma nyoka okosote ye okasi aza viva te Bemba ezali kaka kola aza na ye asasi na ye aza kaka na somo lokola nyoka nyoko akufi na ye mutu kaka ya sote ye nyoka akosuwa ngai ndenge Bemba tikali eloko moko Bemba aza sunango te aza na minduki te azali commandé par l'occidentaux eloko moko ezali te toke na Fayulu toke na Félix bango tout baso les malfaiteurs sont les criminels bazali ba criminels so to pendre bango so to tala bona yeton bayebi yango bien mandat Hippolyte esili pendant 2 ans passés mandat la biso topesaka pe ye te eza peuple congolais te akanga ngo na minduki en 2011 mais tomoni bino bokende ba lokola caméléon boko tia ba 100 000 pour l'élection et pourtant mutango zoba o yakili baboto ba jardinier akoko tia dauphin na ndakala na ye amelabi na ye omuni aosaka na ba congolais lokola aza ko chaper atika pouvoir lokola élection comme pembeni ndenge bango balobaki ayebi élection kozala te akako bimisa sikoyo ndakala na ye wana aye na ye aye kotia ye wana amemi biso na badistraction ti na badistraction babandikola na ye ndakala alobaka na bino claire nakokufa fo babetanga bali na motu nakobisa bino loko moko omoni nga ntango nadi soda ntango nadi commando ngai lonialo napesa na terme ya bapinga napesa na terme ba vrai bayanki yakini bajo yakini boyebi tina lonialo ngai ntango nadi militaire nabana kopase na lonialo te nabana kopase na kowa mpo na ekolo mpo na koservir mabele ya Congo lonialo eloko lobelange eloko moko te ne tomoni lelo babuzobe ekoti na internet barande ekoti na internet tozwa temps ya kotala makambo ya Congo okomona mutu buso ayepa finga mutu 12 millions batali 12 000 batali mais soki ekomi na bakambo ya Congo te bandi okomona baza na ta ya kotala yango te to changer mentalité bato baye na mentalité wana nyonso kotali bango baza ba Nouveau Testament oyo
Nouveau Testament so boyebi auto so clair ezala mutu mususu azaka na poto mais adresse na ye ezaka na poto mais ye moko azaka na kini yamba bengi Nouveau Testament parce que mentalité eza toujours ya busenzi ya buniama bozo ganga ebelete infidèle et qui ba faux général ba faux colonel infidèle ayaka na bango yango beto bunda combat mutu buso abibi colonel muso abibi général capitaine ozo ko toke mutu la grade yango mais so ba peso bunduki ba peso plat map est en anglais carte géographie so ba peso yo nord sud est ouest contre la Congo le sol attaque ayebi yango te mais so alati sokoto na ye awa alokoti bere na ye alokoti yango abimi onga na général onga na za colonel onga na combat général bozo komona yango bolingi batitre oyo Hippolyte Kanambe telle armée mobimba ya Congo baza soko na 50 généraux mais état que biso tant tozaki na armée tozaki na 20 général nasi bande ko tuko la nanga boyebaki ba général na tout 20 wana général 20 on a tous les militaires dans l'époque ya maréchal tout ba général on toyebaka bango ngala kotanga tous les général wana même na mona on a mis sauté mais na yebi ba général gingandi mais tala Congo lelo armée comme Koundé armée dirigée par les Rwandais touti toza na armée te toza na police te eloko moko eza na Congo te botika biloko na bila buzoba o boza koya nango mutu soko abimi kaka pa mais siko mutu bilo gangi wana général wana infidèle o balabi yene mutu asalaki Mobutu akima na pouvoir siko général yango Hippolyte Kanambe na boto ba jardinier akeko zuwa ete pourquoi abimisi force na ye ya 3000 militaires te ya 7000 militaires pour na abimisi yango te ezali façon ya komanipuler ba peuple congolais général wana azali muto Hippolyte Kanambe yene muto apesi bandako wala na cité Mavale kuna na 30 km capital bo fungola miso na bino ezataka soko mutabimi ale asali kaka boale bolandi mouvement bozo bino ba kinwa ya nini bo ganga ba kinwa tala kinwa zaki mutako timba kala mais lelo boyeso ba kinwa te ba kinwa zaki na l'époque na biso époque na biso to benga ba kinwa tozali ba kinwa musupe bo la tenue militaire oza na civil osali ka fo pa na quartier moko boye so oza pe makasi te yo soda okondongola pe na ba civil obia so pe soda makasi te civil pe babeti yo après on la force ce que ba soda ba ko sa intervention pour attaquer ba civil wala boye biango mais lelo toza sur ba soda te toza même na ba toza lelo ba kino bazali te Hippolyte Kanambe azako yako boma pe ba peuple congolais pe ba kino bozo kotala ba soda wana nyoso oya bana mboka ba melaka ba bart même ngai peta onaki mapinga naki soda so na longoli tenue militaire na tchao na ndako na na kokota pe na bar na kokota na isodis na kokota ba petit Jean na kokota pe na mayaza de na mala un pe na kokota na de Kindar na Nova na Sacramento na kokota pe kala wala mais na tout en civil parce que na osa mutu mabete moi ba menacenga ya te lelo to komona lelo ba Rwandais wana baza koluma ba mama na biso ba Rwandais baza koluma bana na biso mais bino ba kinwa bosa ni nakata Congo wana na moni nyangala kata oyo muteki café oyo zoba mususu oyo soki mokia na bengi ya balanga
boya kobunda na kata Congo mais moki yo bunda wapi eloko ni moki yo sala na Congo yo tufi moko boye escroc moko bo escroc bato ba café na kata Équateur oloto bisa dossier na yo su 100,000 wapi 100,000 oyo che wana ezali mboka ba Rwandais ezali mboka Hippolyte Kanambe oyo na 100,000 yo mokia bana yo bibe na boloko wana okomaka combattre internet kuna na Kisasa biso tozo bunda na internet parce que tozo na 8000 km esengeli totelemisa peuple congolais soki biso te ba diaspora soki ba résistant ba combattre te soki biso totelemisa peuple congolais na te ba opposant na nyoso moni wana ba compagnie Kitunga ba criminel nde ba telemisa peuple congolais te nde ba telemisa peuple congolais te boy ba yango eza to ba critiquer bino boza ko bunda na 8000 km boza na découragement te bino nde bo komisi bitumba wana bino nde bo telemisi peuple congolais combien de bandeko na biso na Kivu bakufi combien na musolo tosali lelo bana Kivu longonya na ba fleur batelemi lelo même na Kasai même na Katanga bato batelemi ezali pona biso ba diaspora ezali pona biso ba combattant ba résistant nyangala kata moko journaliste moko boye ya Mokanga Lonzo akoma ko loba lelo asala compte ya banque ba diaspora bocha compte na banque ya ko tina bocha compte na banque ya sa nani ya ko tonga Kongo wana tant biso zo ko matela ba Sotraz tant zo ko matela ba STK au TCZ il y avait collier uniforme avec cravate au football Minerva la classe tout complet maman yemo kisi gratuit ya zalaki wapi Mokanga Lonzo na Uganda aza soki Uganda soki Tanzanien soki Rwandais mais tozo ko comprendre ngo te mutu moka yena ya bimi ale aza ko mona za top koleka batu bandeko oyo bakotya mbongo epai ya Mokanga Lonzo na ba compte bancaire bokolela na munoko mboka elo na bisi bokolela na munoko mboka boyebi bino bana poto compte ya banque basaka nango te tala mutu moko boye ayeki na bavelo na ye na maturuku na ye lokola barwande bamemi na poto ofele lelo akomi ofinga badiaspora na banyangala kata mosusu boza na bapoto basenzi kaka ndenge bokumisaka bamusicien ndenge lelo bokomi bokumisa moto ya Mokanga Lonzo napesi bandeko na ngai nyonso boza ba Nouveau Testament te oyo boza ba Nouveau Testament te nape bino mbote oyo azali Nouveau Testament oyo azali kotrahi mabele ya Congo oyo aza koya na buzoba na ye ya kotrahi mabele ya Congo kozala camarade na ngai te 100 mètres ndenge bamama bapesaka biso 100 mètres nape bino 100 mètres pembeni na ngai te bosaka na bato te bobimi awa bamisi boyebani awa na bachaîne na bino mpo na komba soki komba ezalaki te soki kongo elaki malamu bamisi bokobima na chaîne tokotala bino te boye kodiema na bachaîne mpo na makomba bandeko nazali desi na comportement ya bandeko mosusu bacombattant barésistant na badiaspora oyo bazali bachaîne na bango na média ya kokumisa songolo pakala oyo bino oyebi ete o général wana bino oyebi te TV5 ezali bachaîne oyo eza komanipule baafricain na bapays nyonso bafrance 24 oyo eboma Kadhafi eza ba TV5 eza ba France 24 bayaka toujours na lokuta Kadhafi asalaki eloko nini boza koloba ba occidentaux baningi na bango Hippolyte Kanambe te mais boza ko se tromper Kanambe azali mutu oyo aza kofuta bango bien azali vrai payeur agent payeur oyo biso lobaka ba S1 afutaka bato kitoko na mbongo ese bango nde bakotika ye
bomoni Kadhafi a pensé que Sarkozy mbongo tango basali likita na Union européenne mutabane au Kadhafi yo moni balekaki na média babio ndenge yali wana tozo boma Kadhafi Sarkozy bima bisi ba français toko bengana sikoyo Kadhafi po za dictateur ne balobaki mais nzoka sa solo na ba belge a sonné ba français ba danois ba sodi tout na suka bazui ba avion et comme bombarder Kadhafi ti ba boma Kadhafi eloko nini o so bon soki bango balobi ba boma lelo mwana ndeke wana Hippolyte Kanambe ba occidentaux ba boma ye azana protection mon côté pour protection na za pas mindele mais bazana besoin ko boma ye te babilo ko to ba sadek wana o ba kotine akeno loba sadek e pona nini sadek za na besoin kabola Congo ezali kope ba occidentaux bosi bomona ba mindele baza bomoni ba mindele ba yana union européenne bosi bomoni ba africain na union européenne ba sa ba réunion na bango to ba ngaba boma Kadhafi bomona ki Congolais azali wana na union européenne na ba réunion na bango mais sadek wana ezali commandé par mindele ba sa ba réunion na bango o bona mindele ba vane ba za ko gérer bango bozo le ba soki président Angola soki a côté sika soki Lorenzo a reçu nini Lorenzo Bengue azali wana azali commandé par les blancs o ba tche Lorenzo wana dauphin Edouard dos Santos ezali ba mindele ezali ba corps na bango ni ba sa entre ba mindele ba mériter tout bozo mo tata Lorenzo a fait l'élection ba tricher contre sa vie puis ba mindele ba le blé yango te ti a comme place voilà et c'est besoin on comprendre yango te to le babino mo wuti na bino boza na poto mais boza la mentalité il y a Nouveau Testament donc mutu mumba ovana na poto oza na adresse na poto mais yo mutu ovana na Congo bo changer de mentalité mundela ko manipuler bisote mundela fa manipuler mutu azaka na Afrique o azaka na Afrique mundela ko manipuler mais mundela ko manipuler biso na poto te to yebi système na bango bozo mo na France te mwana ya 4 ans balakisa ye nzoto ya mama na ye nzoto ya papa na ye et c'est bozo ko bona ngote mwana ye ba sexualité na âge à 4 ans est-ce que démocratie au bino belaka au mona combattant musa bibio démocratie nini tango bango ba ko sala loi wana ya mwana 4 ans ye banzoto ya mama na ye aye banzoto ya papa na ye aye baniki basalaka musala wana o bino boyebi yango ndenge longo bani na kobeta ngote parce que eza internet et c'est bomoni yango et c'est la démocratie bino bité ba ndé bango ba ba grand dictateur ya osakana te c'est démocratie ngo wapi apo bo fanyo mundela za démocratie mundela démocratie mboka o tongami na poto etongami na mbongo bakokole ba mama na bango te ba mboko nyuso etongami ezala mbongo ya biso ba africain ezali ba mbongo ba Congo ba Côte d'Ivoire ba Brazza ba Angola partout ba Cameroun ba Côte d'Ivoire ezala mbongo na biso botela ba pays ba Pérou ba Venezuela ba Cuba ba Chili ba Brésil ba dépendre pas mindele te bazana union na bango moko basala bango na bango basunganaka eloko ekozanga biso na kati Afrique yango wana tozali toujours manipuler avec des blancs tozali manipuler ba blancs yo africain bako tino kena ko funda ndeko na Congolais ko funda ye yo so moni mundela za na Afrique aza ko yiba diamant na biso tant bango ba yero programmer Hippolyte Kanambe baza Congolais et c'est ba yero peuple congolais mawa ba yiba kena ko bomba ko sala wana ba ko étranger na mutu ya Congo Rwandais tout ira ile ba bote ba jardin Hippolyte Kanambe ba yiba ki yango ba ça pour l'intérêt na bango personnel ba ça pour le peuple congolais tant Kabila père akiko trahir mabele ya Congo nakata Rwanda pour attaquer Congo ba bise mutu ya train
balobaki yango te balobaki yango te to kaka mobulu koti na este siko général wana abibi aza koloba biloko lokuta on a passé 5 jours tokosala transition élection ezali te omonde eza bagene na bango o aza na 7 militaire 700 militaire o aza na mosusu abimi alobi o aza na 3000 militaire 3000 militaire oyo baye kozwa ye bazwi lokola lokoni ni baye kozwa ye ni arme ebetama te ni eloko moko esalama te bazwi na bopete oyo babengaka bopete kaka ndenge tobalokaka fufu ya manioko na semulu bazwi na bopete oyo basoda mpini ogangaki shekina katalai lanaka na bokebi basoda ogangaki lobi 7000 militaire opesenga grand colère obiso onaki pembeni na yo olingi ozwa mutu mbala moko obi yango openga grand colère na mission na yo ozali faux journaliste oza kolekala bainformation ya lokuta na lokuta faut vérifier information na yo soko nayebisi yo po opesa mbala liboso oleka naoloba Christian Malanga obani kokumisa ye azala bachar de combat Christian Malanga kono libere mboka akobeta na residence kanambi sikoyo Christian Malanga azali wapi nayebi te soko bino mpe bakongolais bolandaka bato lokuta na bafo bamedia lokuta kasi bamedia oyo lokuta wana nyonso moni oyo bazalaki bacombatant babandaki basimi bakamera babandi kosala résistance boyokaka bango totala bato babibe kosala bavideo lelo ntango kombe bandaki baza wapi bango nyonso bakoma bata PPRD bata Moïse Katumbi bata Félix Tshilombo bato ba Fayulu bato ba Moïse Katumbi nazalaka fier na musala oyo nasalaki ndenge elongo bani na kata mboka na ngai soko ozali congolais fo otutaka tolo yo moko kotuta tolo mpona moto mosusu te po ye aye kotrahi mabele ya Congo aye kotrahi mabele ya Congo mpo aluka richesse mpo na famille na ye aye koluka lelo yo kokumisa moto lobi na ntongo te moto olitanga kokoma lobi akomi na député bango nyonso te banyangala kata badepute wana bavota bango na bakomi nyonso bavota bango na bazone est-ce que lelo bakipaka su peuple congolais baza kosala mpona mabumu na bango bavandre oyo omoni mabumu oyo bozela lettre kolibere Congo nakobisa bino eloko moko lelo parce que soko bino boyebi eloko moko te na fungi bino lelo omoni biso toyali awa toza kosala mosala bato nyonso bosala occupation bato nyonso boza kosoutenir babemba ba Félix Tshisekedi ba Moïse Katumbi bato nyonso PPRD toza kokoma toza kozwa bonne note toza na basi oyo avandaka na internet na poto aza kozwa bande ya moto oyo azwi yango aseve yango abombi yango akomaki bo toza kobomba yango mais jour tokolibere mabele ya Congo tozala bandeko ebele na Congo na biso bino lelo balingi occupation te bazali contre occupation tozala bango na contact tokosola na bango toyebi bakolabo omoni toyebi bakolabo ya kisasa ndenge mpe bakolabo awa toyebi bino oza kokita wanga na kiti naki kombata okoma kaka na aéroport ya njili kokota wana toza na taro passion na justice te parce que collabo na criminel associé de malfaiteurs bino nyonso bapeto masasi bake oboko na maya ya fleuve Congo fleuve Zaïre bambisi bameli yo bazwa vitamine na kata nzoto na bango nazala mingi koloba te naye koloba mwa moke na bandeko na ngai boyika mpiku ezali mingi awa na poto ezala ba journaliste ebele ezala ba combattant ebele bazali ko manipuler bango na bato gouvernement
abimi aza kolobela mutu oyo akobima lobela élection azali combattant aza résistant aza na ye résistant te azali na ye association de malfaiteurs azali criminel bandeko na 2001 tokenda na élection na bokipan barwandais Hippolyte Kanambe Bemba Niet aleka te tokenda Bab Escobar pauvre Etienne Tshisekedi oyo poto bobimba ebunda epanzi matonge bobo ba cheval tozwa élection na te nzoka yaki na kojitimine mwana ndenge ezali po tala Félix te tala matama komi na ondire mutu aza na makero mbongo akomoti mutu abana kovanda mambo avandi na ye mobutu atindaki ye aye kotanga na poto na bana mosusu atanga na ye te mutu mvandaka na mambo aza kosuba na ye mutu ayaki ne vendeur ya pizza livreur ya pizza livreur ya bajournal ya baboîte à lettres lelo wana komi kwenda futuka na bavion biso toloba te po Congo wana toye kotika bango Congo toye kotika bango te nga na bundaki mboka wana soki mpe na baki nakoma voama na mboka nanga nakoma voama mais naki na besoin nakoma voama te naki na besoin na servir mabele ya Congo po mutu nyonso azala bien mutu nyonso ayeba kovivre lokola ngai mpe namona kovivre na armée po nga naleki me na otama na munduki naleki mutu te naleki peuple congolais te armée na kotaki mpona servir mabele ya Congo esengi na servir peuple na ngai bozo komona ngo wana bozo komona baventure barwandais baza kokota na mboka na biso babomi bakende na bango bakote M23 tokende na alpha soki balalo na bino wana ya uganda baye babomi est-ce que bato bazaki bakinois dans l'époque ya Mobutu baki ba vrai kinois est-ce que bovandaki na Congo bomonaki pays moko bomeme Angola même Brazzaville même Kenya Soudan même Uganda même Rwanda Burundi bataka Congo baye kokota be na Congo totali bango ba kota ba bomi pe Congo bakei bomonaka yango et c'est besoin de comprendre des pays na biso ezali mekunde armée ezali ekunde administration ezali ekunde baministre ekunde badepute tu baekunde bapoliticien nyonso baza bato ekunde bato ya mabumu tala omona poto lelo toye kocomprendre bato batekaki matungulu bato batekaki bapomme dans le stade de 20 mai stade de 24 toye kocomprendre na poto bango nyonso wana banani ba Moïse Katumbi mpona mbongo bakope bino combien oyo boza kotrahi mabele ya Congo likolo ya 200 euros likolo ya 100 euros mais Congo eza na kita tala enjoy oyo eza na kati ya Congo tala ambiance eza na kati ya Congo bandeko toki na kine oke na diagata na butu okomona 24 si 24 baza kotuma tabana kuwanga tala ambiance oke na mai elika ambiance oke na veve santere ambiance oke na kipwanza ambiance oke na pate dikisa na februar ambiance mutu akopapa machete ya te mutu akobomo azali te okotambola ndenge elongo bani mais tala lelo Congo ndenge ekomi par terre Congo ekomi ekunde pays ezali occupé par les Rwandais tuti Congo ekomi zamba ville de Kinshasa kutu koloba te ntango biso tokokola tala ndenge bakobenga ville de Kinshasa Putuville ville ezali propre okomona cigarette te okomona linzanza te Putuville lelo Putuville eza so te tala ndenge Congo ekomi ekunde bato batangaka te bana bakomi bandumba nga nayebi te dans l'époque biso ozalaki na bino na kati ya Congo mwana minere akokende concert te tozali na Kingabwa oyo ezali kokanga baminere boyebi yango dans l'époque wana Kingabwa
mwana tanga classe 18h pareil à mwana kotika mwana libanda te boyebi yango soka mekiti ngabo ekangi mais botala lelo Congo ndenge comme kunde mwana ya moke ya 11 ans 10 ans aza kosala londonienne aza kosala kindumba pale sa ba parents na ye et c'est parents à l'époque nana na mwana ye asala kindumba na ye nanu mo moke na sujet politique na ye kokota lelo lokola za direct ya kobisa ba mama ya basi na ba petit sœur boza na poto boza ko sabso soni boza ko leka ngai na bimaka na ministre ngai na bimaka na mende ngai na bimaka na tel siko bino bimaka ba mende wana bo bimaka ba ministre ba député mais na poto ka boza ko fana na banda ko leta ya Shelemit bino ko to bimaka ba ministre wana boza ko fana na banda ko yo bandeko na biso basi o baza ko tosa ya kosala buzoba na kata Congo te ba député wana bazala bandako ba Shelem bandako kufutela kaka bino basi boza ko tuta tolo o ngala bimaka na ngandi o ngala bimaka na ministre o ngala za tel mais na poto ozaka na ndako l'état na poto ozaka ko lia social na poto sala kate ozaka ko lia mango ya bana aposo ko ganga mais na ko seka to baki tamakala soki ministre Mbuta alingi mwana na yo alingi mwana lobi na tongo okomona mwana na somi lopangu mwana na pe aide famille na ye mwasi wala komoya na poto pona kobota ba ministre occupation obili oganga na kata télévision tozo ba ndeko beto fana poto to bana occuper ba ministre wana te tozaki na tala bona tanga Mobutu te toyi na poto bako ya na bango to occuper bango te ministre na ye za musana na ye ezali domaine na ye asala ba futa ye pour sa famille na ye ndile ko ka onga la coopérer na ministre onga la bimaka na ministre wapi ministre occupation oye kunde oye zamba na kata Congo baza ko luma bino kuna boye basi bo na poto ko kumisa ba ministre wana bo so ba rando abo nga ba ministre baza ko luma bino ozopele loko moko te ozako lebonga na kina famille ya famille ngo ya kosala kindumba mutu aza na famille azaki bien éduqué même azaki na famille mbongo te mais tant ozo na éducation okozo nzoto na yo te ekome kunde baka de kolumo likola mbongo likola $30 basola nyoso ba trahi mabele ya Congo o baza ko bila ministre wana okomona ministre ntanga ye député abomi na ndabo na ye bolongo na complexe ezali mabe tala omuli biso ba le commando merci ma nzambe po ngala bota ba na complexité na mona ba général ndenge na ndenge première fois na mona général Mayele première fois naibi général Mayele azali général na mona na ngai mais pour ngala sona général Mayele tête à tête nakena ko la copine na ngai Clémentine a robenga général Bumba oncle sœur na ya azali makango ya général Mayele sœur kutu na bosse ni kombo na ye tout ça asa kufa amineza na kimia pa ezali sœur je crois sœur Kao na kenaki kotala ye na ndako na résidence na pa Mayele yaka to vandika bopa apesi ngai jina ko mela tout ça na mona ka porte et sentinelle la funguli porte na mona ka général Mayele continue cortège na ye comme azaki mokonzi azaki général na pesi lo sako na nina ke na général bino ko kenete vanda ne pas na vanda ki tête à tête na général Mayele na so na ye c'est à présenter nga non yo copé ya Clémentine ya Thierry le commando ozo monango mais ce que ça dit lelo journée lelo ba nyanga la kata oyo ba nouveau testament oye na poto bozo ko ganga onga na bimaka na bingandi est-ce que mende wana obino bozo ko ganga wana chakuli bondasu wana obino bozo ko ganga mende est-ce que mende na Congo boye bakaye mende azaki bouchard
Mende boma bato na Kisasa. Oyo ataka bombe na la voie Zaire oyo bato bakufa nani. Eza ba mende wana te. Eza bino biso a mende. Lelo ko bibonga la makamwa mende. O ngala za makamwa mutu tel. Mais ezali pasi mingi pour ba Congolais. Bozonga batu bolongwana no Nouveau Testament. Bozwana omune bovana na ndenge toza na poto. Bozwa bema adresse na bino lokola bato bavanda na poto. Ezate ozwi adresse na yo na poto. Yo mutu vanda na kini bolongwana no matalité wana bozala bato vanda na poto. Toningi ba mindele te. To boyi bango mais ma oya bien tokozwa yango lelo ba nzete na biso bokoko bakiso basala ba aspirine baza kosala tout wana ezali ba nzete na biso ba africain ezali ba nzete na biso ba congolais ba camerounais ba ivoirien bazwa mayela bokoko na biso ba nzete na baya nango eza bango te soki na biso lelo koko na ngai makana ayebisi ngai nakoke na ngai Équateur lelo aokende mpe na bato te bazali na puissance na bango ya bokoko papa akomini de mana moko na Équateur asali mpe bakomi na zongi me mundele aye koyiba mayele na biso wana yango asali yango avion likolo lelo labi ya ntango bakoko na biso babotamaki badoktere bazalaki te baza kobotama na kutimi na biso ya Afrique mwasa boti bakati kodo milical na ye bakati yango bango bayibini bakotia bikilakila bo bakisa bokoko esili mwasi ona mpe aza na ebie lelo bayele makambo ebele lokuta awa bayele biso bafrigo ebele mobili bato bakancer awa me ntango bokoko na biso ezalaki babomi nyama bakausi yango ale bachanga wana na moi eza kozwa moi ekosa même 2 mois 3 mois nyama na kobeba nango te mais tant to côté ba système na bango ya biloko ba chimie lelo biso lelo to komo kufa botala ba koko na biso ya kala ba kufa kite ba koma ki ba koko le ba nzete ba msukutu ba koma ba aveugle pour la nini biloko kolia pesa ki bien ba kozwa ba pomme na biso babiloko na biso bayena ngwa wale basalango ba chimie ale bazwi batindiki yango bozo komona te même matière na biso kaka oyo biso ya Congo oyo matière na biso oyo kaka oyo ya Congo oyo bozo komona te même matière ya Congo biso botoza nango lelo bozo kopela matière ya Congo te baza kosala mobile na matière na biso ya Congo baza kosala computer matière ya Congo mais mwana na Congo ayebi même koutiliser mobile oyo te mobile kaka oyo mwana na Congo ayebi yango te mais nzoka matière yango kaka eza ya biso ba Congolais mais mwana ayebi yango te kende kotala prix ya mobile na kati ya Congo nzoka ezali matière na biso oyo baza koboma bandeko na biso na kati ya Congo bozwi bata na bino ya kobina na tala bino kosala bafete na tala bino boza kolakisa bilamba na kati ya bamedia boza basaper mais lelo soki Congo na kei bokosuka wapi mboko eza mboko na biso te banoir américain wana oyo boyokaka bandeko na biso banoir oyo bakenda na esclavage na États-Unis bauta bazanzibar mpo lelo bakoma na liberté na États-Unis boyebi banyoko ma combien basouffrir na ki raciste contre bablanc Martin Luther King bana baboma ye eza ba mindeleti complicité na banoir ese boyebi yango te bino kasi poto ya mboka na bino so bazwi nationalité bapesi yo même oza allemand oza suédois ozali danois ozali français mutu mundu azalaka te bamboko ya Europe eza bamboka na biso te mboka na biso eza na Afrique climat kitoko ya bien oyo toza nango mais comme bino bakongole boyebi te baza kosakana bino bapoliticien barwandais baza kosakana bino bakongolais nasi na suki place wana nde ya koyebisa bandeko ebele bozonga
alignement bozonga na mulongo pai bozali démocratie ezali te bakoko na biso babiloko oyo ya kobeta bana oyo o mwana sali obeti ye oyo ayela biso ngo eza mundele ti ntango bakoko na biso bana kobeta bana te babana kolobala na bana na monoko bango baye na babuso banango na Congo ya kobeta bana mutu akufi babete fimbu bomonami basali bakoko na biso te bakoko na biso ya basi na mibali bakata bango maboko bozomoni dictature yango bango bayaki nango te yango le bakoko na biso mpe bayeki kozwa makambo ya bamindele wana tozalaki na mbongo na ntango wana te soki oza na mungwa na ye opesi mutu mungwa opesi ye ye apesi opakasa ezalaki ndenge wana bana bango bayele bambongo wana lelo na mokili oyo omoni bato bakokufa omoni bato nde bakokufa te bato bakoboma likolo ya mbongo boza komona yango te ese boza koprendre eloko moko te boza na poto nyonso bapesi yo ndako olali ndako bapesi olali me baza koprofite na biso baza koprofite na biso banoire baza koprofite na biso bato mwindo bakoprofite na biso bamindele so koke na bango na makambo nyonso na mosala na kofana na mwasi makambo nyonso baza baimpuissant na makambo nyonso bango baprofite na biso baza koprofite na recherche na biso baza koprofite na mayele na biso oyebi yango même lelo soki oza mayele même na Europe mais mundele akosala kaka obima zoba ya leki yo epute yo oza mayele koleka ye boganga bati obama koti awa obama koti mutu mwindu akoti obama ngo soki asala nini na Afrique kaka koya bozala malanda ngombi botika nde makambo malanda ngombi mutu abimi kaka pa na babiloko na lokuta bokomi kokosa mais ezali pasi mpo na biso bakongolais naye kobisa bino lelo mpo nazali mutu oyo naye kofinga te naye kotalisa bino réalité mpo mingi bozala bobungi nayebi soki bapapa na bino bavandisaki bino baexplike bino histoire ya Congo ngai nayebi histoire ya Congo d'abord na ndako pa ya koko na ngai nayekoyi bango na armée te na biso na bina komaveshi na kono na komaveshi oza bonango mais nazaki na besoin nango te nangi na besoin égalitaire totika système o mundela leki France 24 bali bakolongola kanambe bana bao bali balongola kanambe kanambe aza na pouvoir te ipolite kanambe oyo wana oyo na baboto bachani aza na pouvoir te bozaka bato so bovandi kaka soki kaka kanamba lobi eloko moko bopa tomoni bino bovimbani ale bomoni koloba kaka biloko ezanga sens ese bokomona moto yango te botiki ye nyangala kata wana musenzi aleki ni bapapa baboti biso na Congo na bamama na biso na bakoko na biso Hippolyte Kanambe kutu pa yazalaki na ye ayebi ne kutu histoire ya Congo te ayebi ne loko moko te nyonso akosala wana bato baza kolakisa ezali bambutisme bamokolo wa pombo oyo basaki na sécurité ya mobutu bayebi ndenge ya komanipule peuple congolais na ntango ya impere bango nde bakomi komanipule sikoyo bapeuple congolais sikoyo na kati ya Kisasa ese Kanambe ayebi nini oyo bato oyo banyangalaka oyo bajekoko akende kokufa na prison kuna mposo kokufa bato oyo bafransika lombo bato balokota musenzi wana babote bajardinier bakomi kolakisa ye makambo ebele ya Congo meme Olive Lembe nana yebaki géographie Olive Lembe toko bosi yale toko libérer Congo nayebi histoire mode à l'époque koko na ngai tango ngaka divorce koko na ngai azaki villageois mais tango azaki na besoin de divorcer azongi na village natal na ye akende ko divorcer kuna po ba confirmer soki mazali congolais tango a divorcer kuna na village aye na mikanda na ye
na kati ya Kisasa akoti yango na commune po baye baza divorcé bolandinga na bokebi bon muso abimi wana soki nianga na kata moko vendeur de pêcheurs soki Moïse Katumbi bo nazaki na kati citoyen ya vert drapeau ya vert jaune mais l'internet pesa na wote bano kutoyo baboto bina poto bayebi carte d'identité ya poto ya Congo ma ya pondu bayebi yango vert jaune bayebi yango eza na internet eloko ya akolobela biso yango wana ya bomi batu ye Moïse Katumbi bomi batu nzela mona Hippolyte Kanambe appuyé chez Kamine il fallait lo banengi basaki association na bango ya koboma ba congolais oye baole Hippolyte Kanambe nenga appuyé chez Kamine ayeli bino verso kaka oya carte militaire wana ale bobeti maboko bozwi bano bomi ko partager yango botika sentiment to boy sentiment wana nazala mingi te nasi na sukisi wana na pesi bandeko nyonso mbote pai boyingeli nazwi bino ta mingi na bandako na bino mpona kolanda ngai mpona makambo ya Congo ngai azali bena Congo ezali bakongolais nyonso soko lobi oza congolais eza ngai te soko lobi oza congolais eza ngai te kana bena Congo ezali nini eza ne biso na tous les provinces tout même ne bakasai partout le Équateur tozali bena Congo eza biso toza ba congolais te o baza ba congolais baonde ba kotrahi mboka so tobi bana Congo eza bunza bazaire te bana Congo ezali mabele ya Congo ya biso nyonso bana Congo donc eza mabele na biso so boyeba yango to boyeba yango lelo naza mingi ya koloba te soki nazali na pistole na chango awa pesanga bato oyo bakimbuta pesanga bato wana nyonso na kosasine bango tokotala bango na yeton mais tokolibere Congo tozala besoin quantité te babundaka bitumba na quantité te mutu asalaka coup d'état mutu asalaka coup d'état asalaka coup d'état na quantité te mutu oyo alingi akota basoda bakende koboma barwandais tout ça bato babanda opération bazalaka quantité te bazalaka ya moke après bakoti basali recrutement balokoti keke congolais babandi koprogresse biso bato toprogressaka progression tozali baéclaireur olakisaka nzela ozwi bomoyino otiango mpona éclaireur mpona komona banguna mpai bazali batindi oyo bikende kuna na nzela wana kende kotala banguna bana na 100 mètre so okute na mbiskade ya banguna mpe okufi oyo babengi éclaireur biso oki baéclaireur na kati ya armée toki batire de lit toki baéclaireur lelo congolais nima okufela babele na yo kolinga te okufa mpona lonialo kolinga te okufa mpona kobundela mwasi ninga okufa mabele okufela mabele ya mboka na yo mpo lobi na ntongo eyede bana na yo bakoko na biso nyonso oyo babundaki mboka wana boyebi ntango moko bamo ya révolution ntango esalamaki na Roumanie mpa ya Ceausescu ezalaki bapreparaki yango te révolution bapreparaka yango te ntango monguna aya kokota ntango rwandais akotaki na mboka na biso oyo afidèle ezali ya bakongolais teki barwandais bato bapesa kombo wana ntango bango bakotaki badenosaki bato akivu te bakokota lobi baya kotake Congo ti bakoma na kili mpo basala occupation balobaki te bato akivu balali na ntongo bayoka kaka bangunda bakoti na kati ya mabele mais siko mutu akobima aza koloba bilobaloba ndenge tshakuli bondasi na bino azaka na Congo ndenge alobaka mais ezali pasi bandeko na nga nyonso ya basi bapetit ser nao baleki na mikolo
to bunda mabele ya Congo ezali motuya mundele eza mboka na ye eza biso te banyoko bangi na mboka oyo loba koma riche na kata mboka na bango ezali pona biso ba africain boyebi yango bien na Afrique centrale Afrique mobimba pays oyo etona minere oyo etona mbongo matière première eza biso ba congolais toke na ivoire eza mbongo toke na bilanga manioko toke na manioko toke na ba or ba cuivre ba irayum tu wana oyo ba beta na Roshimakuna boye o ba merke ba beta ba japonais uta na Congo c'est pas ba histoire de Congo za pays oyo droza na mbongo te même muto asala ka te sengi ba aliaka le premier dit le 30 aliaka na ye ake ambiance na ya olia parce que zona ngo tout et non les zona ngote to zona matungulu to zona biloko to ba pilipili to zona biloko tout to zona biloko tout ba manga biloko tout to zona c'est pays oyo nzamba pesa biso oyo kaka oyo bible bi eza ko couler ba miel ba nini eza Congo pays mo li Congo te tala ba vaser baza ba jaloux na biso tala ba vaser ni baza jaloux na Congo pour la bozui na biso ese boye bien ngote tozala ba nzete tozala mai tozala pêche tozala ba mbisi tozala ba barrage belé oyo barrage ya inga oyo esalamaki oyo eza kofuni bakurati na bangola partout na ba Brazzaville pour tenir ezala kaka Afrique mobimba boyebi yango mais ba petit pays oto ko ngona 48 heures lokola ba pays lokola ba Rwanda ba Uganda wana nyoso ba Tanzanie nyoso wana na 48 heures to kanga yango to kango na 48 heures to kangi yango mais lokola ezali complice ba occidentaux ba yeko tieso mwana ndege Hippolyte Kanambe o lelo aza ko bomana ba soldat na biso bandeko na biso aza ko bomane ba soldat na biso aza ko boma peuple congolais na complice ba occidentaux botika ko ganga ba mindele ba ningi ete on dirait voilà boza ba Nouveau Testament adresse za kana pote c'est normal biblo za mindele ba ninga biso bandele ba ningi biso te ba mindele ba ninga biso ka poto sala ba misala makasi ese ba ninga biso bino ozali wana te soki ofandi oza kosala te oza kolia bongo na bango social lobi na ntongo babandi kotelebela yo luka mosala soki oluki mosala to tokokata yango bomona yango te mais mondeko na mama mindele mema kosala te bakotungisa ye te bomona yango te toloba te bongo natiki bino nasiri minute etikeli ya moke naza mingi koloba te nakopesa mingi conseil na bandeko oyo bazali bakombata barésistant oyo bazali ba journaliste ya ba combattant botika ko diviser ba fausse information na kati ya media na kati ya Facebook na kati ya YouTube botika yango parce que boza osala occupation ngai ko tutango Hippolyte Kanambe ya boto ba jardinier tanga olo bakuti ba mamune ba discours na ye nazana tana ete nazana ta élection te nazana ta ko soutenir mututé biso toza ba vrai résultat ba vrai combattant ba mubundeli toza la besoin élection te toza la besoin to bengana Hippolyte Kanambe kendi boye ba lelo bo tout le batou souvent populaire et au sala automatique nengi elongo bani ndangi nzambe asala mwana na libumu mwasa zuizemi na libumu nzamba za kobokola nzambe mo za garder mwana libumu na ye ndenge to kosala souvent populaire et kosala automatique ezali ko ganga na internet te ezali ko loba te biso ta to kosala opération to yebi lobi na to kosala opération na njili to koleka na télévision to lobela ngote lobi to kosala opération na njili soki to kosala opération lobi na njili on okuta batu nyonso na njili
basi bapalanganaki nzili mumbe kotekela sa mutu tozala bato moko tozala na secret kongola aza na secret te kongola aza bilobaloba vova botika yango ezala bakongole bazali bavova te nga bato ngo na travaka na bango na ningi koleka suna babandi video ngulu su te na koleka soki problème ezali tozala bino toujours elongo toza together tozali elongo na kati ya komba na ngai ezali niveau ya moke su te soki mwana mpe abotami age abotamaki bebe inane bachange elamba bachange potopoto bachange miliki komba na ngai ezali niveau lisusu ya moke te komba na ngai matie echelon na bamama conseiller oyo naza kobunda na bango na bapapa conseiller toza kobunda together niveau na ngai ezali élevé basi babakisi nga bagrade na kati ya komba me bagrade wana eza te mpona leka naloba ngai boyeboye soki bapesi nga bagrade wana oyo babakisi nga na bamama na bapapa na musala oyo ngai na kosala ndenge elongo bani yango le bamama wana nyonso baza kobenga ngai po soki oza kobunda komba même na armée règlement militaire ezalaka lokola na komba règlement militaire eza te ngai mpe naza na bandeko na ngai ya basi na mibali soki bamoni nabeti kokoso bakobenga bi le commando place wana eza malamu te changer eloko mutu nyonso meme oza soldat fo oyokaka soki oza koyoka te okotambola bon taba naza na mingi te boyebaka soki ozali combattant ozali jeunesse ya bacombattant soki olingi odivise information fo ozala barenseignement soki renseignement eza te lelo bokomi kobimba biso babio 3000 militaire ya général wana oyo akotaki na bafidele na ntango kotanga nkombo na ye te bake kokanga lokola lokoni bakangi lokola mwana moko ya moke ya bebe ni masasi ebetami te ni cartouche ebetami te ni ebobolo moko ya cartouche ekoi na mabele te mosu abibi na Londres kuna Shekina oyo aza na 700 militaire 700 militaire atomoni yango te mosu abibi 3000 militaire tomoni yango te botika kopesa ba information ya lokuta na media ingeta na bandeko nyonso pai boyingeli mabele ya Congo ezali nécessaire mabele ya Congo ezali motuya botala pays lokola Rwanda banimi lelo batuti wana bayebi musala bakosala ezali sale ya kokota na Congo baboma pepe congolais mais lokola bala bezo batonga mboka na bango na mongo na biso bakongolais na recherche na biso baza koboma bandeko na biso bamama na biso mpo batonga Rwanda ese boza komona ngo te bayebi loko bakosala wana ya koleka frontière baya kosala massacre bacriminel elongo na Hippolyte Kanambe génocidaire na bakongolais tout bakosala gouvernement na basoda bacriminel basoso de malfaiteurs eloko na eloko ya na suka nango ntango Mobutu apakataki ntango bagene bapakataki na Kinshasa baministre bapakataki babourgmestre bapakataki bakomissaire des bapakataki mbangu mais jour oyo bapakataki eyebanaka te ntango Hippolyte Kanambe akotaki pouvoir mpona akotaki pouvoir na ye oyo ya occupation na mboka na biso mpo bomba bandeko biso ya bacongolais ntango basali réunion na baoccidentaux jour yango ayebaki yango mais jour lokito ekobeta na mboka wana ntango souvent populaire ekosala moto kobenga na bato wana akoyeba jour wana ya kokima te
ndenge Mobutu tanga ya alongolaki Kasavubu ayebaki jour akosala coup d'état po ezalaki eloko bafandelaki yango baprogramaki yango asala coup d'état mais jour oyo babengana ye jour babenganaki ayebaka yango te amata avion mbangu Mobutu kuta boye kokende bakote na avion la mwana moke boyebi yango ba kokufa na Congo boyebi yango ayebaki jour na te nani bapieki ndako na ye même bino ba criminel ou ba congolais na ba collabo ba criminel na ba sozo manifester et loko za na ngonga awa na poto ezali pasi mingi pona bino ba criminel wana na ba collabo bokima wa parce que résistance eza na poto bokima wapi pa bino bokima ezalité bon lo ba na ba Afrique du Sud bon lo ba na ba Zimbabwe bokele koboma na Kenya awa kuti bokochaka makolo na bino te po biso tango tolinga tosonga Kisasa de bino oya tokangela no bino même oye koboma na poto oninga te bato bakoboma même na Scandinavie même na France tokosenga yo na malembe basongisa so mutu soki bapoyi kosongisa yo tokati relation diplomatique na ba mindele wana balesaka biso te biso tolesaka bango baza eloko moko te bako vivre na mbongo ya baafricain ingeta aluta continua victoire est certa tokolonga